Frère Charles, vous avez été invité au concert de de José Ndita, tout comme Franck Moulaja, Mama Chabani, que nous avions reçu la fois passée. Et vous, quelle est votre lecture de ce concert-là? Je voudrais d'abord, par politesse, saluer les frères et sœurs qui sont fidèles à la télévision Sans Malamou. Que Dieu vous bénisse. Quant à la question de savoir si le concert s'est bien passé, eh bien, je peux vous rassurer que l'organisation de ces concerts a été à la hauteur de nos attentes. Ce fut un concert haut en couleur. Et je crois que nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Mais franchement, à part ce que nos prédécesseurs de la semaine dernière nous avaient souligné ici, il y avait de l'onction, mais il y avait aussi vraiment des aspects techniques que nous allons épingler aujourd'hui. C'était un concert vraiment réussi. Si je peux donner une cote, oui. Moi je dirais que c'est un concert qui a réussi à 75%. Un concert qui a réussi à 75%, c'est déjà une grande satisfaction avec 75%. Frère Charles, vous avez été invité, vous avez chanté. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir, vous qui avez commencé la musique il y a quand même assez longtemps, de voir des jeunes aujourd'hui qui émergent aussi comme José Ndita? Mais c'était ma prière, ça a toujours été ma prière. Vous savez, nous ne sommes pas éternels. Dieu nous a appelés pour un temps. Et il faudrait maintenant accepter que ce travail soit relayé par d'autres. Et quand nous voyons les jeunes gens, à l'exemple de notre frère José Ndita, faire du bon travail, écrire des chansons thématiquement solides, moi je dis que c'est vraiment une bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ. Et c'est un honneur pour nous. Ça signifie que nous n'avons pas été égoïstes. Nous sommes là, nous préparons notre relève. Et frère José est parmi ceux qui vont vraiment nous succéder valablement. Frère José Ndita, biso to banda déjà kolobela likambo ya Cinemax, yo moko ozalaki kuna olobi ndeni. Cinemax nakoyeba koye oyo esalama ezali na mokambi nzambe. Donc moni makambo nyonso soki okamati nzambe otie liboso kozatandre na échec te, parce que na kati na yesu échec ezalaka te na biso na nzambe. Donc oyo nyonso akotisaka nzambe na makambo nyonso osala réussite ezalaka. Mais frère José, ntango banda koprépare concert wana Cinemax, est-ce que banda s'attendre na ndenge esalamaki jour wana? Te mwa kobanga ezalaki mwa kobanga ezalaki bakamba baza bayebi ke po motamata sene ata oza nani trake ezalaka moke. Donc vraiment toka kobanga ezalaki nazondima te ke nakopesa le meilleur ndenge wana, mais okola nyonso ezalaka ta grâce ya nzambe, namonaki grâce ya nzambe, donc lisungi ya nzambe ezalaki na nsima nanga kone pa bioke nga nasalaki nzambe azalaki nsima po asala. Mais ndenge ndeko na biso Charles Mombaya autaki koloba awa préparant yango ndeni, parce que généralement ba chrétiens ezalaka retraite papa Charles obaki makambo ya aspect technique. Bino vous préparez concert wana ndeni? Bon, na spiritualité en tout cas lokola biso toza base na biso ya fondé wana po tomonaka bato ya ngambo mosusu akasala likambo akendaka mpe kolécouvrir na makambo na bango po azwa mwa nkonzo. Biso konzo na biso eza kaka na saint esprit, yesu kaka nasungaka biso. En tout cas prière retraite kokozanga te, mabongisi nyonso esengaka bato base retraite balongola mwa moke makanisa quartier tozala ensemble po tozala na idéologie moko toyebisa nzambe. En tout cas retraite ezalaki pour la préparation. Techniquement aussi, tout ça pour préparer, pour la retraite, on a la répétition, mais ça qui tout ça pour répéter, tout ça pour travailler. En tout cas, ce que ça a quitté, mais limité, papa pour yo kabé que l'onction était là, mais c'était l'onction de monter, c'est beaucoup. Frère Charles, ndinga uti oloba onction, c'était yo loba qui il y a des petits aspects techniques. Techniquement parlant, on a des côté spirituel, ils bien, bon le mitema, onction plus. Mais techniquement parlant, est-ce que vous avez été, c'est pas, vous avez quand même travaillé pendant longtemps, concert au Salaki. Techniquement parlant, mon qui concert il y a José Ndita Ndeni. Mais avant, tout aborder l'aspect technique, n'a complété mon point de vue sur le plan spirituel. Tout le monde a dit frère José, avant d'introduire Banzembo, ok? C'est-à-dire qu'avant, Batubayo Kanzembo a tiré dans les bains, à introduire
asali prédication te mais apesi bato sens ya nzembo apesi c'est-à-dire ya kotisi bato nzembo déjà na kati ya molimo avant bayokango et ça c'était un élément où tokoki ko encourager parce que mingi to mona bazo parler en langue mais je crois qu'il y a par là qui en langue te mais introduisa qui plus banzembo na ye ça c'est ça qui n'impacte moi makasi et puis côté technique na mona ki lokomoko spectacle on a senti que frère José na groupe naé va préparer qui spectacle ça c'est très important parce que tout le monde a un concert mususu ba konti prière 6 mois et puis répétition moko résultat na ngopé mona naka je crois que il faut tout ça la ndenge frère José alobi base na biso ezali côté wana Saint-Esprit à ça mais en tant que artiste il faut plutôt répéter pour spectacle na biso zamala et je crois que spectacle à frère José ezala qui vraiment parmi les spectacles qui toko to kai kotal parce que ngai souvent ba concert mingi na kendate parce que ça fait trop de bruit mais en tout cas wana nakolo ba concert à frère René concert il y a René Balekita concert à José pour ngai eza ba concert moko vraiment oyo koyi ko fanda pe oyoki et surtout à José ambiance ezalaki onction ezalaki et en plus à ça unanimité c'est-à-dire il a réuni autour de lui ba musiciens c'est-à-dire que mission a quitté bon peut-être à Belaki soka Belaki to limbisa peut-être à qui empêchement to limbisa mais ceux qui a qui empêchement te à boykoya eza motema mabe je crois ba o baza motema malamu ba toujours soba ko soutenir frère José et c'était vraiment très beau très beau c'est très beau et na koye biso que na fanda kiti na suka mais ba tout concert ici la zone ba dernière chanson nae ba tungi ba kende menga na fanda ki penda tisuka ici na kena loge na ko luka ndeko to ngatoke donc vraiment c'est ngwele kaki non mais il y a ça commentaire moi pour na José oui biso ba chrétien bon parfois toi la soza na moninga okobwaka ba éloge mais je crois que naza na famille wana te o ba bwaka ba éloge bi bwaka là mais José c'est pas parce qu'il est là aza ça dit na lobaki na interview mo ba sala inga na salle lobaki José aza modèle il y a jeune génération il y a des musiciens qui ont remplacé biso bampaka na makambo ebele na humilité na ye ba ninga ba souligner qu'il y a humilité et puis asa spirituel on sent que soka zoyemba quelque chose ezobima kati na ye eloko wana ezokosate po ezana maloba mususu to yembaka ozoyemba po bato bayoka mais ya ye eza biloko azo vivre et ça je crois que c'est quelque chose à kitoko na kanto moni to yembi yo pe au sala ka surprise au sala ba duo du siècle au lobaki à la fois passé zaki duo du siècle bongo eza ya bon duo du millénaire ya solo duo 2004 tozo banda année kitoko na makambo kitoko vraiment ba chrétien ba musicien chrétien to na habité frère Charles frère José yo bandi Cinemax tozo ka ba mama Shabani bazoya na esplanade frère Patrice na esplanade frère Kumulaja ba Cinemax ba Kulma topé donc année yo musicien chrétien on dirait vos yeux ngo bon bandango vraiment na kanda na habité pour na nini frère José temo exemple na kanda te na ko ba boye moto esengela sala wonza baso moni donc tout ça la te pour moninga sali mais tout ça la capo nzamba recommander tout ça ce qui to sala pour baninga bazo sala na comprendre que to comme le quoi ba tonki mais oyebi ne tozali wana nzamba pesa ka message moko na tango moko donc un message donné à un peuple donné na tango moko peu précis donc ce qui tant on est passé c'est que le message est comme si on a valeur d'utilité. Donc, ce qui m'a dit que je pense que je peux me dire la tango est qui va salango. Donc, biso za kwa utilité. Donc, au salango, la kasi année ya bien pour na batunyoso, année ya élévation, la prospérité au Kenya Liboso, année ya makamba bien. Donc, tout le monde pour avoir makamba bien quand il faut abimisango pour appeler ça pour nzambe pour les